Parce que la République démocratique du Congo, Pambate, Biso Bongo, Tozali Bongo, Batémoin Gina, Nakatia Moussalo, Tozali Kosala, Melangolu Yanzambe, Tokotika Kate, Tokokoba Sekokoba. Nazali komio que la mawa Pambate, Nazali moisi, mais Nazali faiblete. Ponzamba lobi, ba oyo nyonso bandimeliye, moi ça zalité, mobali azalité, Biso Sotolatinde corps ya Christ, Ndetalatine Zali Esangolangaye. Auti na parquet ya matete na likambuni na sali na yebite nazali kopesa merci na bakonzi ya mapinga pe ya la police ba oyo bazali pe na souci ya koede pe bazali kokota na kati ya bozo ba oyo te po ba yebini nezo sala malakati ya République démocratique du Congo. Que vive la guerre en RDC. Félix doit quitter notre pays. Na gouvernement na yena batunaye. Tokotonga mboka ya sika qu'il pleuve ou qu'il neige. Congo doit changer, Congo doit changer, Congo doit changer. Ezali passi. Ezali passi. Na lobi lususu merci. Na bakonzi à la police pe a faire des so baza conscient oyo bazo yeba makambo ezo le kalamboka mona mboka Félix Antoine Tshilombo ya des vidéos o alobai ka ko négocier te na ba M23 alobi na koki kutu te Kagame to ke na etinati mazo ke na inwenwe suka suka lelo bomoni yango médiateur na bango eza président ya Angola abengi bango sikoyo ba catholique o ba fingaki batu nyonso balobelaki bango mabe aujourd'hui tokomi wapi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pona nini yo moko oza komi kokana te na yo moko oza lokola batu mibale alors biso tozo telemina pona kobundela nation yo ozolinga biso te tosali yo nini olesa la kabino fier ya koloba tete ba mama balamuki ba maman ba telemi bazo bundira mboka na bango na vérité kabuya tshela ngana ba vidéo Tozo tala, tozo mona, ce qui se passe dans notre pays. Lelo batutu baza desi na mboka oyo. Batutu baza desi. Batu bakomi kokende kobenga batu mosusu. Batu bakomi kolela. Naza ko tshela bilo ba vidéo mosusu que les gens réclament Martin Fayulu Madidi. Kabuya tshela ngango. Fayulu! 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 Partout, bango bazoleka, vérité des autres triomphé.
Pour la nuit, tout la vérité, le monde des menacé. Qu'est-ce que moi je fais? Oh, ya ma bé, oh, bazo reprocher les gars. Pour dénoncer les insanités, pour dire que notre pays est envahi. Pour dire que Félix est cocaté, pour dire que le gouvernement est cocaté. Aujourd'hui, il y a une nomination. Oui, Salami, allez-y comprendre. Mboka ni toko diriger en bongo. Mboka nini gouvernement familial. Toko sala lolenge nini bande kolanga. Est-ce que mboka toko diriger bongo? Atape kutu. Osana ona batute o bako sala nzenga la yo. Mais quand même confiance na bateau bako kapo ba bunde tumba oyo. Ah, ndeko la ngai to ndimela kanzambe bo ndimela pe chaîne o bo s'abonner massivement. Na sali elo côté. Na fingi mutute, j'aime dire seulement tout ce que les gens disent tout, ben je dénonce les insanités. Je crie pour ma patrimoine. Je crie pour mon pays. Les gens souffrent. Batu bazo souffrir. Batu bazo nyokwama. Batu bazo nyokwama. Tala côté ingene tano bitelo banonde bazo tanga. Kabuya zong selanga to zong sabe kolo ezala mboka la biso. Bonjour bandeko balandi bana mboka Congo. Awa tuzana kati ya mboka Bilende na kati ya territoire ya Fizi. Awa tuzana kati ya territoire de Fizi, secteur de Tanganyika. Na kati ya province ya Sud Kivu bana opozo mona bazo tanga awa baza combiner première primaire, deuxième primaire, troisième primaire bango nyonso baza na kati ya classe moko bana oyo baza bana oyo bakimaki bitumba na kati ya haut plateau esika bakani kalwande bazo boma ba congolais bazo boma na biso tala ndenge condition bana bazo tanga awa kutu makambo gratuité bayebi yango te même classe de salle de classe bazana ngote awa ndenge bozo mona nzete oyo yango nde salle de classe na bango soki mbule beti donc classe epanzani soki moyiza ebele bana ba muswazo bela ba malaria banini bazana ata aide ata mokote ata mutu mokote oyo azo ede bana oyo yango to sengi pe ba congolais ba konzi ya mboka Congo ba député ya mboko territoire de Fizi ozana ba député ebele bazana kati ya Kinshasa Nemi Mulanya Mamadou Zimunga Ambatobe boza kuna na Kinshasa bozo ya mbongo ya bana na biso mais bozo salero ko ata mokote keno oyo okoki ko ede bana na biso bana oyo bazana droit ya ko vivre neti bana mususu tala ndenge bazali na kati ya classe ba mususu baza awa baza meme na uniforme te ba mususu bazana kati ya wakaete tala oyo babiki azana ngome azana kaete ba mususu bazana basapatu te soki otali monene bana bazolela aider bana to sengi ke gouvernement congolais boyo ki la bana ba congolais mawa ba congolais bango nyoso bazana droit éducation ezana kati ya constitution na biso parce que eza droit ya bana nyoso kozwa éducation ya bena kati ya mboka na biso awa nde tomoni enseignant za wana azotangisa bana po alla kisabango koma bakoki kobanda kokoma kotanga vraiment félicitations na ndeko oyo enseignant na bango azosala eloko eza bénévolement même ata infra mon côté à l'état azozwa même ata aide ata mon côté yango to sengi ba congolais banso boeto kangama ini poto aider bana oyo pe bazana droit ya kostanga neti bana biso eza ba oyo bazaka na bakati ya ba collège Boboto ba collège Alfajiri ba oyo pe bazana droit kotanga et puis eloko zoka musabatu eza ba oyo ba autorité bazana kati ya Kinshasa tozana kati ya secteur ya Tanganyika na kati ya mboka oyo bazobenga Bilende ndo moni nani enseignant azo bengisa bana balakisa alakisa ba alakisa lettre F mais azuite yango enseignant avec kisi mususu liboso ke ala kisa lettre F nde bango bazoluka la lettre F yango nde bana bazolinga bazola azotenga bango ke ala kisa bango lettre F bana le mais bana oyo baza vraiment na besoin ya kotanga nete bana mususu to aider bango pour totala nini bana oyo tanga neti bana mususu ba Congolais yango wana bandeko balandi bana mboka Congo eza la voie de Kivu tozana tourner munene ya koleka ba village nyoso ba déplacer bazali bato oyo buzo mona awa bazabe mena eloko ya kulia te bazana santé yango moko na koma ki place na tukutaki bato ba mama ba ibeli bazobela bato ibeli bazobela ba malaria ba papa ba mama bana mais mutu ata moko te oyo akoki ko aider bango azate yango to sengi ba Congolais bo aider bango mutu ya motema malamu
qui contacter la voix du Kivu na email na biso za la voix du Kivu 45@gmail.com. Biso za la toujours au service ya peuple congolais et sika ba congolais nyoso bazo souffrir nde sika to koma kapoto la kisabino ba réalité ozoli kana kati ya mboka ba discours ebele bele ozoli kana kati ya mboka Kinshasa eza réalité ozoli kana kati ya mboka wate o tozomona kati ya ville de Bukavu, ville de Goma, dans la ville de Kisangani ya Lubumbashi ya Kinshasa. Il faut boye ba peke non koto yope kozana barna mususu bazana besoin ki il faut pas vivre neti bana mususu bango bazana droit ya ko vivre toyebite lobby mona oyo peut-être tala ndi azawana azana kayemoko azakutu na sapatu te azaka kawana condition de vie eza mabe yango bomoni bana ebele bazo vivre bongo. Merci mingi ceux qui nous contacter biso numéro de service zawana eza plus 27 61 100 1356 awa balingi bakende na récréation pour bape maman mouké c'est depuis le matin awa tozana 10h juste. Détournement ya combien? Plus de ceux qui 33 milliards et ceux qui 38 milliards. Ceux qui 380 milliards. Bande kolanga bambongo ngo boyoka ka kilote toloba te. Il y a des vidéos ceux qui to lakisi bino ezali pasi. Naye na vandi la tala ndenge nini moi bisika yango to djembelaka Dieu puis à la police pour nanga c'est moi je suis rebelle pour faire paniquer batunzinga dinga moi je ne suis pas rebelle bon quel quoi attaquer ba rebelle maintenant vous êtes faible vous négociez avec des nanga des M23 oh bo tchaki monoke bon négocier là aujourd'hui vous allez négocier parce que bon comme il a souka bon au lieu de missionner de laisser notre pays en paix pour tout le monde la patrimoine abisso qu'est-ce que moi je fais qu'est-ce que Océan fait baye bakoti bazo kanga biloko balingi bakanga na travailleur nanga dalobi non nazaka même mutu mboka nanga je connais mes droits na bimi bazo balanga yonde to ekoluka e bakainga bachenga na mutuka konyata ngai on dirait naza na problème na yebite ba outrage kango atabilo ba article yango ya bilo pe boyebi yango komanyola malamu te outrage au chef de l'état zakandeni. Et ça la kandenge ni mes frères et sœurs congolais ba paniquer batou nde heureusement tant to senga bilo tam suba moyen to ba la bilo que faut peut ça la batou il faut peut ba la batou parce que boye mutu pas ko kenda kufi neti nyama babomiye akufi parce que azo défendre mboka na sima bobani ko yako sala biso matanga na sima bobani ko lela biso ce n'est pas normal soutenons-nous tous ces salikambo eza Congo la biso on souffre. Batu baza paniqué que chasse et l'homme tazo kufa batu bazo tala misusu ya mawa bazo filmer misusu ba osalabo et heureusement tozala rapena batu o pe ba sepela kala musalo tozo sala o pe ba encourager biso alors nde baye bokangi asali ni infraction e banité na finga ki bango na fingi bango te bino boye bo bando panza biloko boko panza biloko comment beaucoup ti mwana ya muke botuni responsable azalita mais bino bosu bo bani ko panza biloko bo intimider bo kanga bosu la kise munduki e na bima oyo nde mutu to ekoluka c'est ko po bo sala nanga nini batuni asali nini infraction e banité ce que je fais na bien infraction e banité de kaka pour la journaliste e ba fouye chaîne nangai commandant na lobi mais asali nini yango ya mabe atoli bango bokela okanga sali nini ya mabe bola kisanga mikando etine bilo bakanga de bakokai pe ko bomanga bongo de bazo filaka de biso eza de équipe ezo filer biso so e bazui biso bakangi biso bakeboka biso le sike heureusement ki bakete na ngala matete ya parquet heureusement po bato tolérance zéro balanda bango pe la mutu kata ba lobby ka bongo bu ba bengi bango bamo ba Holanda bango balinga so balinga ba lexanga pe na ebité. Je me suis retrouvé la parquet sans cause. Magistrat tout li bango sali nini bo memie awa ni deux zaki ba bomba ngala sima nango ba yeko zonga za butu. Batali chaîne nanga atuni bango lobi asali nini bolo beloko nini ya sali baba ni ko fouiller batali kasa sali nini.
Donc c'est comme ça que mboka oyo ezotambola. C'est comme ça que mboka oyo ezotambola. Alors comme il fallait donner maintenant de l'argent. Yo ozana batoué, ozana batoué, ozana batoué, mais otambola kokeba. Nazana batouté, nazana de nzambe. Soki muto sali mabe osali mabe. Botika ko filer biso, botika ko yako kanga biso parce que toroki mate ezamboka. Toroki makamboka te parce que faut to bundela mboka la biso bazo yiba minerai, bozo yiba bambongo. Boza ba miyibi. Musala bozo sala te. Boza ko intimider population. Bozo ko intimider biso poto lo bate. Ba makama mabe ezo salama. Ya mabe koleka la kati ya mboka oyo, mais qu'est-ce que Océan fait? Océan na bino boza na problème nini? Bino boza na problème na Océan te? Boza na problème de na Nzambe. Parce que Nzamba ko libérer mboka o pa boma bino. Boza na problème nanga tende kolanga. Ne pense même pas que boza na problème nanga. Ne pense même pas que okolingo salanga o eza posa ya motema na yo si dia permettre yango nde okosalanga. Mais na sali biloni. Na sali biloni. Na sali bino nini? Mutu nyonso akokoza la moyibi te. Et puis la mboka soko yoko kanga mutu la kisa ikasi mukando yoko kanga ezala ka isusu te. Kai mbala moko kangie, kai mbala moko sala droit ya kobuka, mbala moko sala droit ya kosala, mbala moko sala droit ko intimider batu baza nzinga nzinga. Bo effrayer population. Bo effrayer peuple. Parce que vous êtes fort Nathan oyo. Te. Vous êtes trop faible. Ce que vous savez parce que vous êtes faible. Ce que vous avez fort, il faut bon dire opposition. Ce que vous avez fort, il faut bon dire critique. Ce que vous avez fort, beaucoup mélangé les journalistes. Et voilà ton côté le makako bunda. Si tu as la mabe, Dieu va nous condamner à qu'on livre biso la maboko la bino. Mais ce que tu as la mabe, peu importe les dimensions. Nayoki passe na talibala nanga na kanisi kabuya na kanisi babiloko belé, je pleurais dans le bureau, oh ma vie. Chemin autoponi. Et ça chemin malam penzate. Mais mes frères et sœurs congolais, soutenons la RDC. To soutenir mboka na biso. Toza na kati ya libulu, toza na kati ya pasi. Bande ko la biso bazo souffrir, Félix ne fait pas que to crier. Il est faible, azo ko kapete malingi te bato ba kopesa maboko po ete ya longola libulu wana. Félix est trop faible na ina gouvernement na ye. Gouvernement intimidation. Gouvernement intimidation. Babangi mwasi mususu na yaki pembeni wala alobinga na mwasa procureur mobile na nga juge rende ba Félix binote alors boke na ye place bolingi bo sala ye mais na yebisi bilo boko yeba. Merci encore une fois maman parce que je te connais pas maman na yoki kaka pasi ko tali mbali bo satala chaîne nga alobi oh j'ai une femme forte mwana mukeboy o bundela mboka lao ayebisi banga binga na mwasa procureur mobile nanga sambisa kande ba président de la République on sambisa Félix binote alors ndenge na telemi ana okena ye Nzamba kotindela biso ba angelu pour la redéfendre biso to bundela mboka la biso tila mole pinière na ebakate pourquoi c'est batu ba moninga balingaka ko lobake na fayoliste ah bola tsanga casquette mutu malamu parce que maboko pembe Fayoula maboko pembe il n'a jamais volé. Aza 4 ans on a tiré une vidéo bon moni ndeni batu babela ka ndeni batu bazaka na posa na ye. Parce qu'il a défendre mboka. Mais ngana o défendre mboka. Cela veut dire ngana Fayoula soto otambola kamoko, c'est parce qu'il a été élu. C'est parce qu'il a défendre mboka na ye. Yango bo pesa nga casquette la so azaki mutu mabe bonga bo pesa nga casquette wala te. Mais Tokobunda, merci la Bilonioso, merci l'intervention ya Bandeko, merci maman, que Dieu te bénisse, merci encore une fois. Merci vraiment, merci. Merci na bato bozolinga mboka ya solo.
mais to l'acheter et ça la makambuka ke koya nzelo to poni eza ya pasi to kobundela mboka la biso to kosala mboka la biso nzambe alola kotikati. Que vive la paix en RDC. Que vive la paix en RDC. Que vive la paix en RDC. Bino nyonso boyoka ki bobengi nzambe alekala kopambola bino. Je suis en vie na récupérer pe biloko langa et nzambe wana akoyebaka kobundela biso. Mais équipe pour la té manana ngala kunye de la États-Unis d'Amérique moi la mère de Brino, Lik Bakanaki prisonnier de Jésus. Qu'il a métier d'état le taquet tout manquant compte beaucoup le connaît femme peccato ma pour même angola no bondia botard de bono tailleur monsieur comme la bilo maman d'angola na mokitaine Florence Maton Domido bino nyonso partout au Bozali to sungana juka ama le number 1 océan de la presse congolaise na France na mboka maman Célestine na papa Mikaele ba maman Bonheur ba maman Eugénie Manga Valérie Pete, le bilo partout, vous allez maman ya moto mojali, assalamu alaikum na maman Jawa, pe ba musulman la South Africa. Tozali, papa Adrien encore une fois merci, Kabouya le bio lembite ko benga atang boyoki bozo benga. Merci Nzambe, ale kala ko pambola bio, je suis là, je suis en vie. Na kolobe la Congo langa et na kolobe la ka président Martin Fayulu Madidi. Tonke azo sala kaka bolamu, aboyi peuplete, aboyi kongote. Lelo oyo, maloba na yezuka sens. Parce que malobala ezali kotambo na divinité maman ya Suisse partout bobenga kibiso nazali en vie parce que lelo Félix andimi négociation ça veut dire toi alobaki ezali ngo sans impact cela veut dire bilo bato bozo croire na ye boko ka sonner bon liambo bo profiter bozo mabulu mais un jour ekozala pona mokili que vive la paix en RDC que vive la guerre tout le monde la mboka na biso merci na Kabouya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Dieu, directeur recherche stratégique et personnel Sango Mokonzi. Merci pour la Congolais nyonso, oyo bo kriaki, oyo bo filmer, oyo bo gangaki. Merci na soutien na bino, Nzambe alola azana bino. La patrie ou la mort nous vaincrons, papa le frère de maman Clarisse. La paix est pour régner na kati République démocratique du Congo. Le roi tolingi paix, tous préparer kaka pour la guerre.